biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso Mexico. S'abonner alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Hello. Botala ndenge biso tolala kasiko to na Dallas. Donc to comme bien soba 1 heure 2 heures. To na Dallas. To comme kaka lelo na mbetu nazolala. On a mangé un peu de sucre, on a du sucre, on a bossé, on a toujours bendazole toujours. Mais tout ça, on l'a. Je crois que la ici là, bah mort et au ban. Rami c'est moi, on peut faire bah au lanana, bah au kidi. Tu te souviens? Ok. C'est n'est pas n'importe qui, c'est un gars de juillet. C'est quelqu'un qui a fait le bon temps. C'est un gars qui va rouler là au monde. Mais c'est pas une mort normale parce que ça. Oh, mais non, mon cas normal, ils ont raté. Mon temps qu'on fait à 120 ans ou l'âge avancé. Ma concert, non, ça m'énerve. Observez quand. Concert, non, surtout, il y a. Avant, na concert, on a des musiciens, surtout. Au stade de Matin, concert, na stade. On va tourner sur devant concert, on va et cause à la coïncidence, c'était prophète. Il n'y a pas de prophète. On a liste ou nini. Je suis prophète. Lioué, l'oué naturel, comme sacrifice. Pire, il y a papa chéri, mon leader, patron du groupe Pire. Attends, Kibes, rien. Pire, regarde à matin. Kibes, c'est un collègue. Bama Satou Bazawana, Baleki, Bandeko Bayaya, Baza, ba collègue. Mais Pire, toi là-bas, Pire, Moutou faut préparer dans l'esprit dans Moutou. Ndega na pe mara na ebi un jour na kokufa. Yango na éviter ko sala ba mabe trop na bon sama nzela na ngo so to kenda wapi to éviter. Na ke mo beso. J'aime. Qui est la billet de chef d'orchestre. Ouais. Drummer à bêta. L'instrument de ce drummer à bêta. L'important c'est là. Makolo. Comment peux-tu nous dire un radio? À ça qui a AVC, on peut comprendre. Mon AVC cause à stress, cause à banane. Là, je peux dire que les a stress. On comprend. Très bien. Mais AVC, au moins dans le AVC. Pour Azogna qui tombe là, Azogna. Vous comprenez? Makolo. Tout le monde il faut Makolo. Makolo fait l'équilibré. Katio. Au sali. Talaraba Mikolo Nyonso depuis 5 ans ou 7 ans. Tous les orchestres au bazar d'abévénement ou na katikati, ou avant, ou après, il y a des morts. C'est pas normal. Coïncidence exacte, ils mort. Dieu m'a dit sort. Zonga. Monsieur Sini. On m'a dit Zonga. Bon, mon maman, on est ba sacrifice, ba sali sacrifice. Et où ta famille, où ta wap, comme on a sacrifice. Mais je maintiens le musicien, faites attention, parce que vous êtes en train de beaucoup sacrifier. Et là, maintenant, on va s'adresser à un musicien congolais. Ça va vous retourner. Ça va vous retourner. Ouais, pas Piro Niema, Piro Jones. En tout cas, merci. Ils sont en train de combattre, mais jamais abattu. Tozoki bina ambrima ya makasi nzambe azali songi biso bina ti tolongwa na mikakatano na hôpital kaka nti sikoyo nzambe aza na ye oyoka ngo mpe kaka 1 de ces 4 matin ke donc Segunda kitoko, azongi na ye pepele kitoko. C'est la famille. Na yoki mongongo na yo, na sepeli papa, na sepeli.
na sepeli mpo nazwaki bainformation mabe trop o basali ye boye o azongi boye o boye mais sikoyo na confirme koyoka voi na yo oza mwana nzambe eloko eza te papa bato bapriaka mpo na yo bato ebele bapriaka mpo na yo bolamu na yo eleki ebele oza mwana nzambe bakomeka yo me bakokoka yo te en tout cas nga mpe kaka naza kondima un de ces 4 matin obima na hôpital nyonso to ezala bien na nguya nkolo na kombo ya Yesu. biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso mesiko s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.